JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote mbote na banyos ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Naibi ke oza ko yima yima bandeko na ngai vanda zwa kiti bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai mibali peuple congolais oya mangala Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Luanda bozo bakiti bovanda eza ya koyinda bitumba na kati ya poste bitumba na kati ya poste tango naza koloba soda ya poto ote yo fundaka batu makambo beza lokuta. Mama Amina Isako na Hollande Pays-Bas ngayangani teo soda ya poto teo JDK mopa mokonzi teo ngaite bitumba babotoli mukanda bandeko na ngai boyoka mukolo nini bitumba na kati ya poste ndeko akangi muninga na ye ndeko pona mbongo na ye oya monela pasi na musala bandeko na obeta c'était tous les jours na oloba yango tous les jours bolingo yokelanga te bolingo yokate alobaki les conséquences et ko corrigeaka ba conseil zwanga motema mabe zwanga mabe ce n'est pas grave soda ya poto biloko ya nzoto aiko maneno biloko ya nzoto eza ya okoka so na biloko ya nzoto eza ya okoka na olobela mukanda bandeko na ngana yaka obeta seti na mwa mikanda ngana zaka na mukanda na yebi yo oyo sa yi commentaire na mwana yi commentaire no lobi bino batu bolobaka boye bozana na mikanda te bino batu bolobaka boye bofanda epa ya batu ce n'est pas grave o ayebinga na koya ko se justifier na ba réseaux sociaux te. Mais mission nous sur la salaka. Ce que dans la voiture té et c'est pas nanga. Alors on a se justifier et pas nayo pour quelle raison. Yo sommes na mutasa na kati armée française azanga mukanda. D'ailleurs pourquoi dans armée aux fonctionnaires en France il faut la nationalité française au cas où yebagité na joyi sokaka. So you na Congo, ba policier bana bango ba Rwandais, bana bango ba Ougandais, bana bango ba Kenyan, bana bango soki ba coloniaux surtout bana bango ba policier na Congo, awa na France te. Awa na France te. Alors bandeko na ngai pona nini ba botoli ndeko na biso mukanda euti ndenge nini e bandi ndenge nini. Mutapesi na lisolo oyo ka sikoyo azali ndinga ya mutu oyo bauti ko bunda na poste bandeko na bolanda lisolo ya kosala mikanda ya batu bino bato ba osala mikanda na bino boza motema monene boza motema malamu opesa batu mbongo na bango pasi ba komona tala lelo oyo nini ekomeli yo ndeko na biso. Alors bolanda ndeko na biso ya mobali ele kaka na région parisienne na tanga na ville parce que ndeko biko tanga na ville parce que
voilà. Et les solos, c'est Betani Nango. Maintenant, vous êtes au courant, vous yoka les solos. Alors, avant que na musika, na peut ça nous monter rapidement pour l'imisangai parce que ba sponsor ba ça que soleil poto azala. Ce moment na soleil poto clean boyebo mon na eboye. OK jazz, ça veut dire que ba sponsor ba ça musala bango. Donc il faut payer kotangara bango ko dédicacer bango. Alors, merci na sponsor officiel ya JDK Mopa Mokonzi soleil poto salon Misha coiffure et beauté 27 000 Évreux na place Kennedy. Merci à toi aussi, l'honorable monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal, Afo Ndofula Mampouya. Et na kubo sanate, maître Alain Lyon, na carte Argenteuil, Anita Molenbeek, merci na ba conseil, na ba encouragement. Et na pesi, elle chante Maman Chantal, Oyo ya Papa Gary, Gou, na kati ya Vigneux sur Seine 91 na département ya Essonne na kobosa na te Nina Exotique boutique na kati ya Arpajon 91 na département ya Essonne. Ya tati malonde landa lisolo. Ndeko na biso asaka na mukanda ya ndeko moko songolo. Asali nango, déjà, le loto oloba, 2 ans. Na 2 ans, on a, Kolo Mukanda, a passera temps na enyoso na Congo. Bola nanga biye bandeko nanga yi. Eza na ngate. Ngayanganite o. Na zolo bakaka oyo ezoleka na kati ya communauté ya bazoba. Batabwani ya ba comprendre. Mère double, oya, vieux Souza, le capitaine, na Évreux la Madeleine, à comprendre au nord, et ça, une mission à Bataboania. Ya Boania. Papa Gentini, et Fonja, na kati ya Suède, pese langa maman, bambote belé, babijou belé na bana, en tout cas, bola na solo oyo, et gote ya bate belé. Sode ya poto za ennemi na yote. Sode ya poto ko ko za la pe ennemi na yote. Sode ya poto zo sunga. Parce que nous devons comprendre que la communauté n'a pas illettré et belé, et ça n'a pas brouti et belé. Et c'est un changement de mentalité, c'est-à-dire, nous ça ma belé pour changer le cerveau et le congolais. Bandeko nangai. Kalamingité awa. Bauti ko kanga. Ndeko na congolais. Bauti ko botole mukanda la nationalité française a déclaré qu'il 22 enfants. Na 2019, bakangaki na Saint-Étienne, soki boye bakate, bandikolanti na bisa la vérité. Na Saint-Étienne kaka on a département le Loiret na 42. Bakangi ndeko na biso congolais ya Mangala a déclaré qu'à 21 enfants na 2019. Tant qu'à tokota na période ya Covid. Bakangaye babotole mukanda. Kalamingi Tao Bautiko Kangandiko Nabiso a déclaré 22 enfants à battre un record il y a 21. Et puis il n'y a pas longtemps, on trouve solo awa, Ndiko Nabiso Bautiko Kangaye sous Mukanda. Après ça, on a 7 personnes différentes. Bassa on a 7 villes différentes en France, Bautiko Kangaye. Siko Lisusu, Ndiko Nangaye, Bino Bozo Pesaka Mikanda. Vous avez vu le Romoko. Bomoni Mundele. Mundele a koki jamais ko céder mukanda na yena ndeko na Mundele. Mundele okoki na oko galérer ndengo lingi, okoki na ko souffrir ndengo lingi, soko yepo na makama mukanda na ye a opesa yote parce que aibi ke mukanda ezaka personnel. Même ba badge na biso ya musala, ba carte na biso officielle, professionnelle, ba comment c'est personnel. Ce que bungi ba komaka se muto akolokota yango akende ko déposer yango na poste ou bien na boîte aux lettres ya poste ou bien na balabala. Bande on a beau changer bizaleli. Beau changer bako bandaka ko refoule bino kaka. Bako bandaka ko botla no mikanda
bakobandaka ko rejeter bino parce que makamuna bino elo le kamalamu te ba comportement na bino za malamu te. Les anti-valeurs sont trop installées na kati ya communauté congolaise. Bouti comme na vidéo tambola na vidéo yango awa na Bundes na Allemagne devant shop devant magasin moko boye ba congolais ba obina nzembo ya Zaiko batie volume makasi ba mindele ba obina kata boutique na bango ba otala bango ba obina na bango ba obina ba otala bango ba mona ngwe esengo e bazo ba teke na kata Allemagne ba mikaniza ko yinda oyo peuple ya ndenge nini. Oyo peuple mutino nini. Oyo peuple nini ayoka kate. Après oyimona mwa kizengi moboye aye pour kaka aluka kaka a diminuer oyoka yo za fo mutu moboye ate yo funda ba congolais te yo za fiti ngana fiti ndeko ngai ngana za fiti bandeko ngai musanga sala sona fiti eza ma trop. Et à ma tour, na ba comportement na bino moko, ils ont trahir bino. Mais bozo luke la moko vitimi, comment on dit ça? Victimiser les gens. Oh, le peuple est ndengeni. Alors, bon, l'andasiko, bandeko ngai, ndeko na biso asara na mukanda ya Songolo. Ça fait 2 ans. 2 ans, on a nabisi bino ndeko na biso. Kolo Mukanda azaranaye presque la plupart du temps na Congo. Pourquoi azarana na Congo? Parce que azara tchoueke naye par virement. Nenye le kaka. Oya azarana Mukanda naye alamukaka na 5 heures ake boulot. Kowe la ba métro na tongo, ba RR, ba nini tout ba boulot, a ozonga penda kuboye ba 20 heures. Salaire naye oya ganyaka, bandeko na ngai salaire oya ganyaka na musala oya kenda kosala. Tous les jours, dans mon candidat à Batou, à Gagnaga, 1500 €. Bolandangaï bien, bandekonangaï, na lingite, confusion et zala. Bolandangaï bien, boye, ba nengenini, ba français, ba comprendre mon kilo nege tambola. Car biso, ba congolais, to comprendre te. Ndekonabiso, a kendara musala, ce qui 1500 ileki na compte a ozaga par virement. Ce côté na compte, ne on a vu ça à partir de Kinshasa. Bon, on en a bien. À partir de Kinshasa, soit à Kinshasa, à Bendi, 1000. À Kenaye Koliantaba, à Kenaye Kinkole, à Kenaye Kosala ambiance naye, Kosakana basi, Kolanda bana findongandonga, mitouj. Ozomona bango donc bazako c'est-à-dire azo sakana mbongo oye azomona la pasité kapo mukaniza ye omona aibisi copine naye kende na banque benda 500 opesa x liboso bande koleka nango bien après ndeko na ça comment réclamer après a eu changé, a eu payé 700. Donc, hier, mon tassala a été à 800, mon tassala a 700. Quand on attend, on a l'éclair, et commis par raison. Donc, on a vu 1500 koti, à Sengaboye, ote, n'a pas banque, et quand on a un bon. 1 mois et l'équipe. Le 2e mois, ote, mère a eu souci na famille, en tout cas, le mois prochain, na élection mbongo 2 mois et l'équipe. 3 mois, raison. 4 mois, ben on a commis 5 mois, on a ça à kokite. Comme par hasard, on a biso, a outaki, ba vacances na Congo, à Zongi, Kozonga qui a ce qu'on a posté, a récupéré ce qui mbongo, soit que ça, sur l'indéni, n'a évité. Kaka ndenge nzamba sala makamuna ya bomsaka makamuna ye, papa na biso asala na mukanda na ye, galère wa telme leki, a on le kaka boye,
amoni ndeko na biso akota na poste alandi ye. Ah bonjour, bonjour. Ah boni. Ah mais oye oye mkoni. Ote na ye il y a 2-3 jours. Ah ndeko na nga penda yo zongi o lukanga te talanga ba galère mikolo yo ça fait soki 5 mois ngoyo nazo zombongo te ozo pesa nga ba raison talanga pe na moi il faut na futa chambre na nga il faut na sala boye na o kokate ndeko na nga qu'est-ce qui se passe et tomber ga bien le quoi to na poste bendela ata moi en attendant ata 500 ou 600 na kota ko futa moi chambre na nga na kota moi ko zata na mwili wa kulia ndeko na nga nazo souffrir na la 5 heures nazo nga ba 20 heures. Oh mais na évité ce na mbongo na compte ah oza na mbongo ni tala salaire le kaki ah mais na évité en tout cas le na repese le côté na le côté na eli mama mbongo te na yeka ko moi ko déclarer mo lo ah non ça mais ndeni no poye batele ni na besoin mbongo ndeko na ngai salaire le kaki o te mais na mbongo te pour l'instant mais de toute façon on se sera mon kananga ndeko na botala ba comportement. De toute façon, on se sent parce que je manque de respect. Na miso batu, mukanisa yanga muko. Ndeko abi na yeme, mukanisa yo moko na boite, musala na honte ndeko ngam na saka nango. Ngam na kota mbongo na mukanda na yo. Alors, ndeko opesa ngambongo lelo. Opesa ngambongo lelo. Ndeko na bia opesa mbongo te. So ba benga mbila. Botala na mon raisonnement. C'est-à-dire que azo boule ke le ko ndeko na biso na mukanda te. Asa mukanda na ye do moya benga mbila ezate abi na ye soko benga mbila totalement ba okanga parce que ozoya ko humilier nga na miso batu pour na moi wa fola mo boye yoza na mukanda e bandi ya kuswana ndeko na biso akokite e komi ya makofi bitumba na ebisi bino bitumba mbila kwei ba bengi mbila kwei bakangi bango mbale bakela bango na poste. Comme la poste, babandi na kotina na mutali boso oyo aprovra bitumba. Babi problème za nini. Ndoko babandi ko expliquer que voilà dala ye ndeko oyo omoni bandeko na ngai niveau to komaka bo ba faute za ya nani ya soda ya poto est-ce na zali kuna biso moko motema bemte comme exception à niveau oyo ndeko na biso a détaillé a étalé situation à lobby ça fait 2 ans je travaille na mukanda na ye là je n'ai plus peur si on va m'arrêter pour me refouler me renvoyer dans mon pays ce n'est pas grave là je suis à bout de nerfs c'est-à-dire à bout de nerfs ndo banini c'est-à-dire ma futa et matinga na mutu na koki susute na kote na ndeko oyo ngana saka na mukanda na ye Yazar na na France te. Avant d'aller na Congo, mais ngam na sa na mukanda na ye. Alors, bana na sa na mukanda na ye. Na gagnera 1500, na 1500 na bandeli, na ndeko za 500, yazo nga 1000. Après comment peut ça 700, azo nga 800. Mais tout ça passe par le virement sur son compte, yé na Congo, azo ben na mbongo, azo sa mwasi na awa, après ça nga 500, to 8, to 700. Alors, ça fait maintenant 5 mois. Après, ça a marché un bon côté. Il y a un côté na poste. Par hasard, nous n'avons aucun moussala. Na côté na poste. Na 5e bon on a. Alors, bique. Après, ça a un bon côté. Alors, bi na benga mbila. Na benga police. Il y a un moni ngana ito bani bitumba. Il y a un bengi bino. Donc voilà, le problème est là. Vous n'avez pas de titre de séjour. Alors, la vérité, abinga na mukanda te na sa na mukanda na ye. Ba tout niskoyo. L'intéressé. Babi, pourquoi yo, oza mukanda, opé saraya sa nango? Pour quelle raison? Donc, ça dit, ouais, mais parce que azana mukanda te, voilà, nazo sungaye. Est-ce que vous savez que c'est interdit par la loi? La PCA article. C'est interdit par la loi, le titre de séjour ou la carte d'identité est personnelle. On a le tous les jours. Alors, maintenant, vous devez combien à ce monsieur? Ça lui calcule, il y a 5 mois où il y a ça qui est bon côté.
Nandengane ko promettre 700. Mbia lobi, non. Vous allez lui donner la totalité de 5 mois. 1500 qui gagnent. Vous allez lui donner la totalité. Bazui ndeko na biso oyo azanga mukanda. Balobi na ye oko kende bima kende kosala ba démarche ya mukanda, kende ko relancer mukanda na yo ou bien réouverture ya dossier. Mais lui, il reste là et a passer na garde à vue et a passer na comparution immédiate. C'est-à-dire fois samba. Mais a rembourser yo le 5 mois la totalité, c'est-à-dire 1500 pour ça il fois 5 mois. Combien il faut rembourser? Nous connaissons Mbali a signé papier naé, il y a un procès verbal, bah juillet, bah libéré sans papier, bah libéré à Kende. Oh te bah français bah m'te mabé, bah français bah ça boy bah te bah libéré à Kei. Donc on a mis ça bah juillet bah tiens la garde à vue. La garde à vue, à l'ali lobby, bah bengi moi sinaye que voilà moi sinaye, aïe au ticket là ceux qui un ou deux chemises, une ou deux chemises. Non, soit refoulement, soit prison. Au samba, on va la pression immédiate. Quand la sambi, va condamner. Va condamner, et l'on va condamner na nini. Retrait, il y a titre de séjour. La mine mon candidat zali personnel. Mon candidat na yo mutu so ko sala na ngote. Ba pesa ki yo na France pour ça na yango et non au pesa mutu so sala na yango. Lokola mutu musu mta sala na yango, ba ko sala tout ba régulariser mutu wana yo ba botoli yo mukanda. Et en même temps, ba pesier ordre de quitter. Kaka na tribunal l'air jo le ka na tribunal ba kene musikate. Ba mina monsieur, vous avez l'ordre de quitter et vous avez IRETF et vous devez quitter la France immédiatement. Ba jué mbalamoko ba kena na Sera. Sera ezawapi. Sera ba benga ngo CRA. Ezaka na sima ya Roissy Charles de Gaulle. Na ville ya Menil Amelo na département ya Seine-et-Marne 77. Place ba tiara bateau ba ozela, expulsion ba ozela, ba refoulé ba ke ba tie kuna. Ba lobi na que on reçoit vol, il y a expulsion pour la République démocratique du Congo. Ba kangie mukanda. Moi si na ya leli. Atiki na bana. Pona nini? Motema mabe. Motema mabe bandeko na ngai ngai yangani te ngai solo ya poto na obe kaka masolo. Ndeko na biso oyo azanga mukanda. Ba yebisi akisa ba démarche na ye akozwa mukanda premier athée. Puisque va ko ça mukanda ya mutu pendant 2 ans, donc c'est un courageux. L'autre, c'est un fainéant. Il doit rentrer dans son pays. Voilà tribunal et Kati. Donc, bazo refoulé. Aozonga Congo. Bande konanga bozo mayele. Bozo mayele. Na okene mulaite na osuka nanga awa na yaka na beta 7 na likambona ya ko defisa ka mukanda ya ko tika ka mukanda na maboko ya bato mususu yoke na ko lianta na Congo. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.